bandeko bandi ya Tindika télévision vraiment ils ont un réel plaisir à repousser na beta de mikena bino pour nous informer bino pour nous consoler na bino pe kola sebino mais mazali koleka la kati ya Imbuka Kinshasa to la kati ya mboka na biso comme d'habitude fidèle internaute bon continuer à s'abonner massivement bon continuer à partager pe ko s'abonner la kati ya Tindika télévision ba remerciement na ngape ba mbote la boss na nga la kombo ya papi Kenya Reflex Sombe sans oublier ba partenaire na ngai to ba sponsor na ngai Mama Jelinda ya Kayembe futur député en 2023 na bossa nyote Mama Misale Beleka kanisala kaka 2022 yo to bossa inte mauvais Dudu Kandolo na kati ya Canada na bossa inte mauvais Lucas na kati ya Londres directement on appelle ça mbote na invité na ngao ezali mbali boso te bomone bomonda ka déjà na kombo ya la Black Diva mbote mona mboka la Black Diva mbote madame Sephora ko mbote na balandi na biso nyonso ba onyoso ba mesana ko landa biso na ebike na zana ta ya kolobebele te pe ko pesa bino nyonso mbote te bosi ligate so na tangi ba kombo te me na pesi bino nyonso ka mbote parce que kande leki makasi lelo mo ina pesa mbote ya tendresse ezate na pesi bino ka mbote balandi na biso wa mboka mbamo to kota la makabo etali mboka na biso to moni to zali ko pusala na élection kala miti ya 2023 kala miti to zali ko avancer l'autre maïsrement bande comme tous bazo boya glissement ba boinde glissement bande comme ça la muka et puis ba imboka misusu bazali ko loba loba la CC ba glissement de 2023 intervention non les amis madame Sephora bango ba ko boya baza ba président en sénat baza kadimate baza ba population lokola biso te to mais to ki bureau kadima ba qualification qui est bureau ba parlementaire de vous papa ezala gandenge bango bakanisaka wana mais kadima za président ya sénat ndenga za wana yende akopesa biso nzela ya kokota na élection ezali oya kolobande obiso tokosala mais biso ba peuple congolais toza ba 100% congolais toza na kimia na mboka la biso poto ebike élection ekozala yango moni to vandi kimia ba ba miyebi ke baza ba 100% te baza ba 50-50 ou bien ba mafia o bazala kawana ka pona contraire mboka na biso bango nde bazolo ba élection ekozala te mais pesa bango information bien que élection ekozala awa so ba pesa biso glissement ekozala te madame Sephora ekozala pona nini to glisser na pona nini to glisser pona nini madame Sephora toza libre toza na mwana mboka waza 100% congolais to sali élection to kena batu nyonso na élection nazoyebisa bino information peu vrai que ndenge za wana élection ekozala bozala kimia élection ekozala mwana mboka toyoki pe mwambela toyoki ke na ngambo ya Uvira bakangi mwa batoni ya Monisco kangi batoni ya biloko moko mais jusque là ba déterminer non ce que ezali nini na kati intervention non eza nini eza boye mwana mboka Sephora bakangi batoni wana et pas bato sécurité soit disant ba soda na biso o bato bazala ka bien chargé ko contrôler ba biloko ezokota na ezobima na mboka na biso bakangi ba conteneur wana côté ya Uvira tozo mona Monisco atelemeli bango balobi bakofongola ba compte baton wana te na ba conteneur mususu eza wana bakofongola te etika la bongo nga nazotuna na mwana mboka oza mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Mukontombolmo wa mai wa Kanyinda nga nazotuna o question au papa Monisco bitumbeza na est Monisco bitumbeza na Goma chaque jour bazoboma batu Monisco azo renouveler kaka ba contrat pourquoi azo renouveler ba contrat tant que biso bato bango bazobatela tozoko ko se retrouver te tant bango bazana mboka na biso bandeko na biso baza violer kuna bandeko na biso bazokufa kuna mwana mboka Félix Tshisekedi Antoine Tshisekedi Mukontombolmo wa mai papa longolela biso Monisco ezo sala eloko te place wana Monisco zo telemela ba kolomboka ba fongola te bolandela biso na yebike bolandaka biso bolandela biso baton wana oui ekoza pour moi nazomona kaka eza biloko ya kopesa ba rebelo bazoya kokota des fois eza biloko ya kolia yango bazoboya na ba milice na bango o ba chechele biso na nzela po ba kimia ezala na mboka na biso te mwana mboka moyen kokata contrat oyo eza te mbongo kofuta bato wana po bazonga nano epa na bango totikala nano biso na biso Monisco azala te ozwata engagement na bato mosusu baza na posa yake peuple congolais oyo se retrouver ebele ya richesse eza na mboka na bango bakokata ko se retrouver ata na 50% ata na 60% bato alibanda bazo bénéficier nga na lobi Monisco wana longolela biso Monisco oza na liloba ya kosigner kosilisa pe ata banyongwango to kosilisa ngo ndambu longolela biso Monisco lelo Monisco azotelemela bato boche po na ko contrôler mboka siko yebisanga ndenge nini tokozala na kimia ndenge nini tokozala bandeko na biso kuna ya est bakozala na kimia FARDC na biso eza kuna kozala na kimia ndenge nini po bazozwa bateni na biso bazolatisa bato
bazozo batenir biso ozolakisa bamisusu oyo baza bacongolais te oyo baza bafort de se na biso te. Mon président longolela biso MONUSCO osala eloko te nayebi te kolela ezaka yanga parce que na est baninga bazolela na Goma bato yebi te bazwi quartier mobimba ekomi quartier général ya MONUSCO bazosala buzoba bazovioler mpe bana bango moko bazozwa basi ya bacongolaise kuna bazovioler bango bazotika bango na bazemi bazowanga na bazemi et puis bozwi botiki bango kuna mpona nini. Mon président na respect nyonso topesaka yo na bolingo topesaka yo longolela biso MONUSCO tozomona eloko azosala kuna te. Mwana mboka toyokaki to mpe toyoki toyebi te histoire ya coup d'état wana soki ezali nini soki mpe ezali histoire montée soki mpe ezali mpe vrai tozoyeba mpe te parce que bandeko mosusu bainterprétant ke ezali yango komona déjà ke échec déjà ya tata ekolo yango ekomi kolobisa bayimboka to mpe parti ezali ya UDPS te bacoup d'état ekomi osalama intervention nango ezali nini par rapport à coup d'état wana ezali moko vrai ou faux. Madame Sephora, coup d'état wana elobama ebandi lelo te banda mwana mboka azwa drapeau wana ya Union africaine azwa bokonzi wana tobengaka yango drapeau parce que akenda kozongisa mpe ka drapeau banda azwa yango coup d'état wana banda wana bango basalaki bakalkile ya mabe me Nzambe abalusi bakalkile na bango bakanisi ntango azokende ozongisa drapeau wana bamona siko place akokotela mpo babanda osala bango. Ce n'était pas UDPS oyo ebimaki na nzela mokolo ya molobi. Non mama UDPS yango oui nandimiki eza UDPS. Est-ce que président Félix Tshisekedi azalaka sous président ya parti ya UDPS? Président Tshisekedi Félix comme président de la République. Moutounyo so abimaki lobi wana azalaki congolais. Oh yoki ke balingi basala biso coup d'état pona o aza 100% makila na ye aza 50-50 te. Aza 50-50 te o aza makila na biso. Yango mo ntango bayoki mbela wana babimaki na nzela. Sikoso to lobi eza bato ya UDPS, bato ya UDPS aza congolais te. Aza congolais azomona ke bazolinga babebisa bokonzi na biso yango abimaki na nzela. Ozoyoka Madame Sephora bato wana bazoloba ke eza nango ba montage boyebi ke tozaka na 3 ans na pouvoir oyo ndeni tokoyeba ke faut tosala eloko oyo po totikala kaka na pouvoir ou bien to glisser. Non bino bozo apprendre biso nde makambo eza na pouvoir biso to apprendre bino makambo ya opposition o bino bozoloba wana biso toyebi yango te. Vous comprenez des coups d'état bien préparés. Félix Alingaki azonga lelo dimanche et lelo lundi. Vous comprenez azongi samedi na boko pona nini Madame Sephora. C'est ça et loko moko ba bongisa ba président nyonso bazalaki wana Union africaine ba yebaki déjà makambo wana. Ba yebaki ba coup d'état wana ndenge zo sala ndenge moni bango nyonso ba président ba wana Afrique du Sud, ba o bazana Cameroun, ba o bazabo. Ba yebaki déjà. Tout comme Joseph Kabila nenga za te to moni pe Moïse papa est-ce que tango zotanga makambo ba président wana bato basalaka ba mafia yoki nde baotanga bakombo na bango Moïse Katumbi azala Cameroun basi ba yebaki ke kalki na bango ekobeta mabongo akoya te soto bakoboma ale awa basali coup d'état bao bazana Afrique du Sud bazongi babongisi biloko na bango ndenge balakaka bango na ebité ba pesa bino ni mpo bato bosi balie bato bolia déjà mbongo bozana ngo bozolukela lisusu pouvoir oni kaka salio bakatela kabino wana ou bien komata kokita wana non trop c'est trop botika Félix aza Nzambe pardon tolobela kabino même fois que o bobongisaka okobongisa ngo na mwasi no na chambre mais mwasi wana so abaloki atali wati l'homme le plus les gostos ya mboka na biso Félix président les plus gostos ezayeti pona oui tango bazotala mwasi abaloki atalika boya lebingana ndima baboma Félix te akobenga tayo black panzante ke kuna koto bazobongisa boya yango moni makita na bango ezobeba ata mwana no moko ko trahir yo poso lingo sala ka Fatima be ndo moni ebeta mi ndenge ebeta mi wana tala ndenge bakomi lelo tala ndenge bokomi eza soni makasi Madame Sephora na kuma tonto yoka ngo isala maninga bamboka misiku montana so isala nyo bike yoza dega ezala se mena yebisa kabino ke bamboka wana eza RDCT bamboka yoka coup d'état isala makawana eza RDCT deko simba te kango na logo ba besa ko ndenge boyoka kango na bamboka misume awa bokomeke ko simba te awa na Afrika e na nini na Congo awa e ko simba te awa e pa na biso na Kinshasa awa
ekosimba te surtout awa atoke na kalanga atoke na mujuma atoke na loja ate oke na mbandaka atoke wapi ekosimba te madame Sephora balinga babeta ngo bandakala balandi ti na mujuma tomoni ba mifiki ebele bolandi mukonzi mboka te na bakasai kuna bo réaliser ka eloko na bino wana me makita na bino nyonso na mai bomona teke bo sala musala pam menga na osenga na mukonzi mboka bato basali makambo wana pourquoi ko bomata bango te parce que batangi bango déjà bakombo kozo bango ko boma bango poétique l'exemple quand même so bomi bango et ça le côté kolongolo pe le côté oui baboma bango et ça le côté parce que yo balingi baboma yo yebi ke so babomi yo biso to suka wana mon président so babomi yo biso to suka wana nanya olinga biso nanya olinga to po yo ozo sala pona intérêt congolais nyos bango bazolinga te bazo sala pona parti politique na bango mabumu na bango famille na bango ba makango na bango mais yo yena bolingo ya congolais nyonso ozoka madame Sephora ezo sala biso nde vraiment passe parce que eloko bino bozo bongisa ezoko ko salema te ale bozo tika la pepe mbeni na yo na bo changer eloko ezo sala nga passe alongola ba ministre nyonso alongola ba conseiller o nyonso bazo sala musala malamu te ba député qui ça ba camarade ne ba collègue na zana ba on étranger papa camarade na pas ko boma yo bango wana batangi bango no François Beya keba François Beyake bato soke bisayo conseiller moko spécial au chef de l'état za trop attaché papa ye kutu batangi na makambo na pona nini ato lobi lelo ko yebi yango batangi na makambo na pona nini oui batangi na makambo na pona nini eloko zo sala nga passe batangi na makambo na pona nini yo ndengo za wana soza na makambo wana yeba ke papa na nga OK ne libande eloko esala nga passe ya ndenge nini muto akoza la standard na vie Nathan ya Kabila ozalaki soki ministre soki ya intérieur Nathan ya Tshisekedi okomite ngande mwana ngasi na bino akufaki na mboka wana kuna okomi boye ndenge nazalaka makasi na nini oyo nasala bongo ale bazwi badje yo na tango mususu akoya okokoma mwana nani o mususu akoya non les Congolais sont un peu sincères soyez sincères mes chers amis soyons sincères Ozo madame Sephora eza kindoki mais botika kindoki mwana mboka sala musala bawo bazoka nseke o bila na yeze échoué akobibisela bino biloko moko bino bokokanga minoko ndenge bolobi ba poisson ekoya ba poisson eye ba poisson ekoya te ba poisson eye bokomi obeta diabo eza ya kopola bolamba ngote boliango te eza kopola ndenge obibisela bila na mais ba biloko to ba peke to lo ba pendeki mandeko nyonso to ba lo bala la radio na ke bilezali négatif par rapport à ces eza négatif mbona bango bandoki mona kina matabiki bala bandeko ko ba famille ba père de famille na ba maman ko tika ba vie na bango par rapport à qui cherche nyonso la parce que société siko ezo ko vendre intervention na ezali dans social wana gouvernement na biso tata ekolo to mona ke ba sala ki descendre comme ka pas mona lo mo esala ma ke ba kita papa social Fachi na ebisaka bino Fachi aza aigle yoka Fachi aza aigle madame Sephora Fachi amona ke eloko wana banda kala tikala kovanda na matadiki bala te mais amona eloko wana banda kala bimisa na mbongo ebima ngobila yo bima yebisa biso so mbongo ebima te toloba ke Fachi azokosa po balobi ke mbongo ebima pona marché wana mbongo marché wana ekenda wapi obuki zandu so buka zandu te ba mama ebele balinga ba se retrouver kuna te po babando ya koteka biloko na bango na zandu lelo obuki zando tongi te ozo regretter pourquoi obukaki zando mais tant to bando ebiso ko buka zando te tika bato na batekeza biloko mobuto tika bato bateka bongisa kote moko yo monike zai mabe o bongisa banzela o ya zando bato aleta zando bongisa mais biloko mobuto tika yango obuki yo mwana obota mikolo obuki eloko papa na yo akundaki yo okokozongisa ngo ndenge ya salaki yango beto nini okoyela biso o mobutu asala na zandu wana beto nini po banzela na yo bauti osala bato bozo accordé ba marché banzela se bando bukana kaka beto ya zandu yo buki nde kosala bien ngobila yo folongo ezalaki sabotage alongwa il faut longa là ba kumesi nyo sifa balonga ba osala eloko te ngobila doit partir nazo kende musika te madame Sephora nazo yebisa monsieur o azaya UDPS député monsieur Chibalabala nazo yebisa yo simba papier na yo na maboko banda déjà koluka ba signature ba député bozana bango po babenga na ngobila yo za député musala ya chef de l'état eko beba yo za na kati kuna zo papier na maboko banda ko sala ba signature po babenga na ngobila ozoyoka
luka babando benga na ngobila bofandi kuna so ba corrompre bino probole ba mo boya ba ke to koyamba bongo parce que tango zo simba te bino nde bozana kati ndana kolo ba la caméra ezolekana mais yo ndeko bimisa motion wana na assemblée kuna boya ba ndeni ya obenga na ngobila ndenga botelema mpona kotanga papier to kabunda kende botelema pe ngobila ifa kende ngobila zo sala le côté na babukumesi na ya kindo kiache bakolongwa papa aselo tozo benga yo talela biso likambo abokumesi oyo ngobila utochaba makangu na ye kuna balongwa bakende parce que bazo bongisa mboka te balongwa bakende madame Sephora moi mboka tomonaki ndenge bosi kotika ndenge bosi kobenga na Jean-Marc intervention na ezali nini bandi komsu abi a créé aye parti politique bandi komsu ba lo baloka longo bolongole la kati ya UDPS loka président AI dans alongwe pe UDPS. Oui, madame Sephora. Il y a parti à UDPS parce que tout le monde peut azala mabena et maïda qui peut bino. Madame Mutunyo Soyo azala kana mabena malamu na ye. Makambo Jean-Marc Kabundu na bato balongoli na parti etali kaka bango moko. Asa mutu to bunda na ye. Ye moko pe kote azali ayebi place ni nyakweya. O alinga kya bongisa na moto na ye. Soki simbite yango moni etikali kaka bongo. A créer pe parti politique na ye. Tozaka ka bato moko ye kote azali pe akobundaka mboka na ye kende liboso. Bao batikali pe baobundaka mboka ye kende liboso. Ozo comprendre madame Sephora. Parce que moya osala bato nyonso bazalaka na structure na bango, bato nyonso bazalaka na mikanda na bango ya parti na bango batanga. Des fois makambo eselemi esengeli kiteke azala lisusu wana yango moni balongoli ye na sens wana nazana eloko moko te na ko bakisa ou bien kolongo. Voilà mboka comment te sali pour avancer, te dire que malembe dans la situation itali insécurité ces derniers temps makati ya mboka na biso tozali komona ba tuerie ezali kosala matozo komona ba soldats bazali koboma ba civil tozomona o ba garde républicaine tozali ba biloko les réunis moi mingi mikolo intervention na nga ezake il faut bataler la biso ba soldats nyonso mon général Kasongo yo so otanga classe ya kisoda mais bato oyo bozo recruter na nzela oyo bayebi musala kisoda te bayebi yango te. Ozo comprendre madame Sephora et cause la assistant ozo kanga mutu azo wele la ka téléphone ya Android azo wele la sac ya mutu azo wele la montre ya mutu est-ce que musala ya soda yango wana musala soda ezate et puis na osenga na mukonzi ya mboka ba soda na ba généraux o Kabila zwa o lelo biso to okokolobe loko na nzela te so to lobi bazo lekse biso pete na za nango oyo mukonzi na yo wana te mutu na tsinga yango Félix Tshisekedi na lobby boye mon président. Bande na bateau ya se badiki di ya se comme ça bango ba général. Zo ba général ki tisa bango na se. Bakosala musaka pe bakotosa yo. Batu basi balie mitu ya batu. Bakokoka kotosa te. Bakokoka kotosa te mokozi nanga. Bande na bato ase zoba bato ase wana ba major ase badiki di moko ase o batele makawana na se. Yo sembola bango la tsa bango ba pete papa. Sala na bango musala komona ndenge tokokende liboso mais bawo baza déjà bateti bavanda na bato ba China rambo babenga kawana papa bakosala musala te na ebisio ngana ke na ministère de défense tozo défendre mutu moko asakana ki na madame azo sala kuna général moko abimi auti est na lobi boyebi yebie banome ya auti est azaka kana 2 mois azo tango tozo tellement banda tozo loba ya long azo simso zoloba nini quitter ici ba voyou bozo sala nini kaka IDPS voyez ma pays IDPS bande de voyous nabi oh papa ofinga biso bande de voyous na lobi bande de voyous afingi biso lisusu alabi ba pete na zana ngoyo mutu na bino wana te mutu ala tsinga c'est-à-dire Kabila mutu ala tite depuis quand soda akomi na politique soda to yebi bino kala bozala ki ya politique mais ba soda ya mikolo na basango bango to bakomi ba politicien mon président longola ba unité nyonso ya kala zongisa bango na suka zoba to asuka matisa bango okomona ndenge to kokende bien na mboka oyo moi mboka vraiment to comme la suka émission na biso mot de la fin na yo na numéro na pour que to chute vraiment mot de la fin na madame Sephora ezaka ka peuple congolais to linga mboka na biso bolingo ezala so bolingo ezate moi to kende liboso ezate tala ndenge na zotoka ezate ke nazana ya kolobebele koleka baninga ou bien na yebebe no ezaka passe ya mboka parce que nako kende pa ite na lingi na mboka na nga so lingi mboka na yo bundela mboka na yo po ekende liboso mot de la fin ezaka ke to lingana to
topesa chance na mokonzi ya mboka bozela bila na ye eza ekomonana mpe na miso na bino bokokanga minoko deux fois aza moto alobaka te mais azosala ebele epuis na suka nango nazopesaka nimero na ngai eza 081 48 52 726 081 48 52 726 nakopesa bato mbote namonika na chite na ngai nazopesa mingi mbote kaka na bandeko na ngai nyonso tozalaka na bango baparlementaire bacombattant na kobosana te l'empereur de la rue Jacob Yachilejelu charge napesi vision Fatim Mobimba mbote napesi mon général AK47 le patron du parti Kabuya CG na biso mais to benye patron napesi mbote na Samaton Bibende depuis 8000 km na besi mbote na collectif Mobimba ya parlementaire debout dirigé par Bill Mayo Moyamoule na pesi bino mbote na bosanité oyanga ya motema tozalaka na ye patience mbui na pesi mbote parce que yepe aganga lokola ngai na bosanité ko pesa mbote na Chako wazalaka na simakuna kaka po kotisa ngana ndangu na bino sans permission. Merci beaucoup madame Sephora. Merci fidèle internaute maman tomona sur émission la biso merci ya kozala wana bo s'abonner bo partager bo liker vraiment et kosala kitoko makasi quand maman tomona ni na mito ya merci na Chako vraiment na makita ya à la prochaine.